Eboto balandinyo sur radio Lisolo lelo eboto papa TSV eboto na mère Solange papa Ngoi Roger, maman Huguette papa Roger Kachama papa Charlie eboto bandiko no surtout boza kolanda biso lelo papa namoni on dirait li Cameroun comme ya koluka koteka moto ba wana iza koteka auti de koteka ne moto bozo expliquer wana naza koyoka ake ko sala interview mto kana poto ko sala interview ya ndenge wana esika yo yebi ke démocratie wana ya Kombo ezala raté démocratie au Congo azala nango za masque eza masque bomba wa makambo moko tellement mozindo que moyen ba bimisa na miso elaki te ba bombia ona na se ya masque ya démocratie ezali pasi mingi komona bino ba congolais journaliste ceux qui peut Kombo ya journaliste congolais ok ne kosala eloko yo sali wana o moto awuti kosala wana akende kinde po ateka moninga na eko kaba ko tete me koteka po ye akeyi ayebi qu'est-ce que eloko moto fo asala po ekangisa ye ebomisa ye yango wana kende kosala wana moto wana azala bambongo moko bafutaka ye po aya koteka ne moninga na ye eza pamba te bakokaki pe très bien kokanga ye eza nango facile mais bazui moninga online ah allo nabanzi ndeko na biso kote na nzela ya singa zala na kimia nanu bapesi yo maloba te merci ye bazui ete mais moninga nda tika do fufu eza clair eza nango clair aza moto aza motema te akende kinde asala nde ateka moninga po akotia na place ya pasi ye abima po na tika likuna te akoki kotikala kuna très bien mais namoni que moto pe yo soko moni ko oza combattant il faut que zalaka na keba ne bolobaka sala attention mi batela ozali kuna oui mais yeba devant nani yo koloba likambo pe na nani yo opesa le boko na nani nakanisi moto wana ceux qui pe ya solo ki combattant ayebek moto azopesa le boko na yete qu'est-ce qui s'est passé eza pasi na place wana ndenge yake kozwela moto akene ko lobise ba maloba oya ndenge ona yebaki bien que non maloba wana en tout cas ekosala bo en tout cas mawa mingi na soki ba embargo baza ko lobela soki embargo soki ya nini bino oza ba radio libre média la bino ezali libre na oya bango na oya bino oza libre normalement soki ezalaki que bozalaka ndenge ya bozali tolo bango nini que eza ya l'état ou bien ya gouvernement moko boy nde bozala niveau bozana ngote bozali libre bozala mamboka moko eza na liberté d'expression eza na liberté ya makambo ebele bokoki komekana te bolongola bozwa liberté na bino o bozana ngo awa bokee nango kuna esika liberté ezali ya Kombo ezali même pas donc peut-être moto wana a confondaki te na benga on peut confondre te ayebi très bien loko ya salaki mais bombeka kosala ka effort entre bino boza ba congolais bosala effort po monguna sa somi mboka na bino bozo mona ngote oya teki pe moninga kuna zoyeba teke ye aza na mboka te po normalement ce que ça réalisera na droit na ye po ce que ça la ke viona gotu koteka wana a gagner nango ndazongi te ndefandi kuna te azongi sikopona ni azongi pourquoi pas yebi très bien oya sali ndastikala ki kuna na se na nani kuna epai bakendeki a jouir na liberté na ye indépendance na ye a sepela po ndenge akeli koteka moninga na bambongo nyonso bafuti pasi eza pasi papa nazongisi nano malo merci mama na biso mise wechi ya kitine na Kinshasa ya sepeli na ye alobisi babi balukuna maloba oyo esengelaki aloba te babi abimaki na ye na prison akokaki kozwa avion na ye aye na ye très bien na poto eloko nini etindaki wechi ye akende alobisa babi biloba loba me ye wechi oyo azali koloba Kanambe Hippolyte Kanambe oyo baza kobenga Rwandais ye alobi yango na kati na Kinshasa toyokaka mutu moko alobaka te ye alobi yango alobisi babi ye azwi avion na ye aye me sikoyo babi na ntango akoya nde bakangi ye lelo ekomi na ba machette azali na hôpital kuna lelo ekomi batinda mbongo lelo ekomi boye mais tomoni ata wechi te a organiser
ba journaliste to ba radio oyo et telemisa ba combattant wana mpo ba loba likambo mais rien mais na ba concert lokola binaka mutwashi alors atika mutwashi bandakala tetika lobela wera son na fali ipupa mama na biso iget to pesio maloba ya mbotole kai pa papa na biso mususu ozana maloba mama na biso igeti to ebite soko zali koyoka biso to pesio maloba e poto papa na biso moto ya mboso kanga 565 na kimia nyoso to mama na banzi ndeko na biso oyo dudu vraiment meka ko kanga micro na yo soki makelele na banzi to kolongola oli susu na nzela ya singa bolimbisi e boto papa na biso na likambo ekweli papa na biso moninga na biso mopanzi sango monene oyo asepesaka biso pati palukuna oyo asili kokangama na mboka ya Congo a cause ya papa na biso wechi lomesengeli papa na biso wechi ayeba ete mosala oyo tosalaka ya kopanza sango ezali na riske mingi ntango ozali koloma journaliste quelque part il faut yeba kosécurize ye to libota na ye mais déjà si okomi kota pamba te padi ezaja na mboka ya Kinshasa na kati na prison mais azali marie aza na mwasi na pana tosengi na wechi ameka nani kozwa soin ya mwasi na pana avana bakolege pamba kosangisa mbongo esengi na président wechi atanke patron ya société oyo pali olikuna asalaka ameka kosoutenir nanu mwasi na bana ebongo bakolege bakotia maboko apart kosoutenir foye mpona kolia ameka te koluka bavoka bameka kolukisa babi balukuna asuka te oyo babomaki ye oyo apelaki tous na prison ekozala mema somo mpe catastrophe mpona bato pamba te ezali mosala ya riske tosengi dema na papa ya biso wechi toyoka biso dema tolobi sori papa wechi ateka kolibere mpona biso babi balukuna pamba te azala consciente à cause ya publicité to émission oyo asepelaki eleka yango esisi papa na biso babi balukuna na danger vraiment service akopanzasanga olisango moko service moko kitoko olimbisi mona baka maloba kasi bapanzi sango tozalaka mpe na riske pamba te sango ozali kopanza soki ozali moto oyo azali branché azali koyoka te azali koloba ezalaka vraiment na riske yango esengaka ete bakombatant bajournaliste baza bato bakosaka na bango te mpe bato batia vi na bango a danger bato basinye batia mutu bakata journaliste azali moto azali kokunda mpo na peuple pourquoi anote to information nyonso ezali bongo ezali koleka na monoko na ye mais moto azali ye na kati na ndako aza na riske te mpo azali koyoka mais moto azali kobimisa mongongo na ye mpo bate atie elongi mpe kombo na ye aza na danger makasi yango tosengi na les amis de wechi tosengi na bango vraiment sori basalaka obisa babali balukuna bamisa bavoka ya makasi baintervenir azali journaliste asalaki role ete journaliste mpo moiteke epai boye esengelaki anime yango mais soki bakopelesie bapandone ye ezali somo mpe mawa mpe catastrophe nazosoloba moto ya yambo epoto aza nzela singa ya solo merci beaucoup eboto mama na biso igete mokonzi ya bamama ngai nazali kokende kotuna ndeko nyonso tu oyo azali na nzela ya singa babi bakangi ye oui bakangi ye na kati ya Congo na ndambo maloba oyo alobaki koto oyo na Europe bakangi ye babi akoti makala oui abimi kitoko alors mwana bato esengelaki asimba nzela na ye kitoko aya nga motuna na kotuna na bandeko nyonso tozali na bango na ligne na ba oyo baza kolanda biso voyage ya weti oyo akendaki po akende kosala kaka babi interview alobisa ye biloko babi alobaki na kati ya mboka oyo démocratie eza te sécurité ezali te alors liberté d'expression ezali te akendaki po akangisa babi na pouvoir oyo occupation ou bien akendaki po tobandana nana akendaki po na kokangisa babi na pouvoir oyo ezali occupation ou bien akendaki po aya na message ke alakisa ke non ye moto azali na ba moyen a déplaçaka akei azweli bino image ya babi balukuna ndenge abimi na prison po bino bomona ye ke azali danger
international a voyagé mingi wana pe motuna mibale soki akenda kokangisa ye ou bien akendaki po bato bayeba ke non akiti vraiment na kati na Kinshasa akei bandeko oyebi olobi Hippolyte Kanambe aza Rwandais alobaki yango na kati na Kinshasa mais ye bakangi ye te. Oyebi combien de journalistes o baza ko annoncer kaka ta na ba journaux kaka makambu ya Hippolyte Kanambe bien loko moko bo bazali enlever bazali ko boma bango mais wechi alobi biloba loba na kati na Kinshasa bakangi ete azui avion na yake mais babi balukuna oyo ye alobi saki ye akangami. Alors bandeko totikali komone sika moko teke wechi azotambola ke non o babi batu basala boy rien mais bandeko akipe kaka makambu oya mike bo pupola ye soki azali na yango te bo pupola ye tango mususu bokoki kobenga ndoki tango mususu ye Yuda oyo atekaki mwana Yesu babi balukuna soki ye atunaki ye mituna wana te atia yango na internet bato bayoka te ou bien mituna wana soki abombaki yango azela babi akoma koto baprojecte yango mais ye abimisi yango babi azali na kati na Kinshasa lelo mwasi ya babi lelo babi na kati na bambeli bandeko wana motuna nakende nane pa papa na biso Ngoi topesa ye maloba nde tokozonga pa Roger Kachama. Ok, donc merci pour la maloba. Bon, dans ma question posée, déjà, premièrement, il faut que l'on l'a mal entendu. Parce que, yé, papa, ouais, chakena qui na Kinshasa te, pour na otala babi, ou bien pour na lo, akena qui na cadre ya gouvernement belge. Donc, accompagner, bah, on a ba mission, na ba on so qui coopération, so nin, ba, kawana, ba, na Kinshasa, ba, na Lubumbashi, et puis ba, na Est. Donc, à interviewer qui peut, premier ministre à la justice, a posé ma question ba Armand Tungulu akenda ki koloba soki na oya prince soki na na football akenda na ba o mususu na donc ça qui ba interview belé donc akenda ki kokanga babité absolument pas et d'ailleurs ba kanga ki babité après il ba empêché plutôt azonga a balongo lié passeport na e maintenant babi azali mukolo azama mukete donc babi très bien position à babi par rapport au gouvernement yemokuto azoloba o Nano comme un livre à la fin de l'année Kobima et le début de la fin. Le début de la fin, il y a Kabila. Donc, position à Babi, c'est connu que Aloba Nyonso, Babi on très bien. Donc, bon, on dit c'est que Boma, bien que Kanga, bien que Salé, comme un mais ils n'ont rien à voir dans Wechi. D'ailleurs, Yemoko Babi a insisté pour na Congolais, mon vidéo le plus rapidement possible, pour qu'ils ont présenté ceux qui musiciens, ceux qui Marie-Paul Sonan, donc, Abi Bota là est bien. Yendazali Moutunabina peuple, etc., etc. Donc, Babi Aïbak Makamosa, là, depuis longtemps. Donc, Nakansi qui a une accusation gratuite. Donc, elle est, on va accuser Ouechiboete. Et dans tous les cas, il a Sali Moussala Nae, il y a journaliste, c'est sûr qu'il a débordé. Comme je l'ai dit, il faut condamner les deux côtés, parce qu'il y a pas Andol Bamakamabi, là-haut, ceci, cela. Voilà, ça c'est inacceptable. Mais dans tous les cas, ngai na habité que jamais à aucun d'ailleurs les lots parce que na kansi vous comprendre bien que les lots auto cha vidéo sur na bino lien na osiko awa ya YouTube oyo babi pendant 20 minutes azolo bana wechina en rimo que na so mutu mususu sous encore donc bazolo ba makambo ndi ba beti etc. donc kansi mutu akansi ba tekié alors le bano sous pendant 20 minutes donc je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il faut pas exagérer que Wechza collabo sur nani a sali erreur naé mais ba combattant peut pas s'organiser pour na makambo et se reproduire parce que ba journaliste bossa musa bon comme il faut. Peut-être qu'il y a des imperfections mais on les a de tous les côtés. Voilà avis nangai. D'ailleurs na tine nos liens. Merci Nabanzi wana biso tokotala lien te tozana na débat pambate kobenga oyebi ne pas ba congolais congolais ko chelo poison mais yebi ke yoko kufa mais ole yebi sa okende pa docteur mais ça ko yebi sote to sambela nzambe akosala nzambe ongana sambelaka asalaka ayanolaka to sambela or ka yebi ke soki alekisi yo mwa 30 minutes ko kufa ye mutacheli au poison mais azokosa yo to sambela ba congolais to komi très très dangereux
il faut kokeba na ba congolais malamu bazali susute congolais ko kozala ke ye mutazo boma yo me bozali na ye kaka wana ye mutaza ko boma oyo koloba ke kosolola na babi soit na arimo ke nde yango elakisi bolingo congolais a trop soifé d'argent à côté kande kona mais ceux qui na ko pesa bino exemple moko typique mutu oyo aliaka mutu na famille boza koloba mutu maza ko nyokola bona bwe tango mosusu kaka ndeko na ye moko azwi kisi ya mbongo ye mtazo sala bandeko na ye me bozo kono kanga banoko batu ndoki o bango po vie na biso za na mbongo boye na boye me orke vie na bino moko wana ezali teke koloba ke non boye po mituna bongo na Congo démocratie ezali te papa na biso Roger Kachama toleki epai na yo ya mbotozonge epai Charlie Kashila ozana maloba. Merci DSV. D'abord, nous répondons à biso ngoi parce que na habité so ya tala ka ba vidéo ya ba wechi ndenga utopesa biso na YouTube mais à mon avis bien structure organisation ya zoluka ba combattant ba ngote je crois bien ce que tala ki ba image à mon avis ce qui s'est passé en France également et salamine à Londres et salamine à Bruxelles et salamine en Hollande donc oyo ba image ezali. Donc, à mon avis, structure, n'engini salama na Liège pe salamaki. Donc, babimisi mutu moko, oya représenté bata côté kuna, ya ba combattant, babimisi mutu moko, songolo, oya représenté bata côté. Donc, ce cas là, biso mamba organisation, na ebité so lingi ba fondé yango, et comme parti politique, pas comprendre yeno ba combattant, ba comme un parti politique, pour le bageno maintenant, les a structuré ou bien les a organisé. Ouais, voilà. DSV, oyebi, ngai na oyeb selo moko politique oyo wecha nango déjà ya makambo na ye et avocat du diable nga sepela nango te na oyeb selo na sepela nango te pona ni parce que il y a l'hypocrisie là dedans vous comprenez muto azo poser ba question azo ba avocat du diable moi bo ba couleur na ye malamu ko zalate mais sikoyo réaction na ye oyo ayo sala nde ayo ko mibimisa to yo comprendre papa na biso Roger Kachama moi bolimbisi Nanzela un téléphone tozali na yemoko ami de wechi tolingi a se présenter yemoko nanzela un téléphone pe toleka ko tuna ye mituna se présenter ndeko na biso. Allô oui se présenter bandeko bayoka yo ngai moko Cyprien wechi avocat du diable nazolanda bino na intervention ya avocat tout de suite. Et puis, allô? Oui, toza koyoka yo longwa pembe na radio na yo. Longwa pembe na radio na téléphone comme ça Olanda biso très bien. Allô? Oui, toza koyoka yo. Toza yokangai. Très bien. Oui, c'est Cyprien Wechi, hein? Oui, toza koyoka yo. Oui, nalingi na intervenir. Baptisation nyoswana eza baptisation gratuite. Ouais. D'abord, Babi Balukuna aza journaliste ya opposition, aza na émission na la télévision à Roger Lumbana, et chaque fois il reçoit les opposants à Kinshasa en tant que journaliste et opposition. Il critique ouvertement les gouvernements. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'au Beta Babi. Babi n'a rien à voir avec les amis de Wechi. D'ailleurs, nous travaillons en collaboration. D'ailleurs, je dénonce ici Babi Landangai, Ndenge Basali Babi. C'est inacceptable. C'est acceptable. Et l'autre, comme dit Babi, maquiser tout ça, ce sont des accusations gratuites. Je travaille pour le Congo. C'est depuis 20 ans, na bandi Moussala Nangai. Bakibe nyonso nazala ngo pour la Congo, maquisé, comme si j'étais un traître. Vraiment, ce sont des accusations gratuites. Nakendeki Burundi, na la Kisibino, que fichier électoral est biaisé, est triqué. Il y a des Burundais, des Rwandais qui s'enrôlent au Congo. Lorsqu'on s'enrôle, on suit une nationalité congolaise. Bolimbisi Cyprien Wechi moi motuna na kotuna yo pambate tango ezali tokopesa o maloba ngai nalandi intervention na yo na tango ozali na ndeko na biso Stella
oyo ozali koloba olobi yo moko bien que ozali tout d'abord que ndeko na yo grand frère no azali chef coutumier. Alors lokola babeti yo okoki kofunda bango te pamba te ezali malamu te. Alors étant que leki ya chef coutumier pe koloba kolekana na ba site soit ya ba Congo mikili soit na ba top Congo kokende koloba ke no ba beti ngai pe na pesi ba combattant embargo. Est-ce que wana motuna liboso est-ce que ozali na droit ya kopesa ba combattant embargo? Deuxième question. Ya média nangai. Au déterminé. Embargo na média nangai. Au déterminé. Non. Au déterminé. Je vais répondre à la première question. Oui. Bodala radio Nabino. Oui. Ya mutu nyonso aleka na radio Nabino te. Na pesi embargo ba combattant baleka na les amis de Weti te. C'est mon droit le plus légitime. Tout comme yo oki kokupenda parole wana. Nakokata ote parce que na yebike nakoki kokata yo jamais. Deux. Petit appelé Ngambata. C'est une impolitesse. Depuis quand, dans notre coutume, un petit peut taper un vieux, même la Simon Kimbangu, il peut accepter ça? Nalobi, tout ça la photo, même ceux qui n'a pas les fautes. Bolimbisi, ami de Wechi, ceux qui mwana na yo na kati na ndako, olobi bien que azali na âge ya mwana na yo. Ceux qui mwana na yo na kati na ndako abeti yo. Alors yo, ozali na droit étant que parent autre kende na ba papa nyo surtout oloba mabe ya mwana na yo po ba yina ye ou bien okobomba ye étant que parent. Mais kako répondre. Non. Na banzi question oyo nga na au moins 10 combattants, ba beta ndeko na biso mosusu ya pe perdre ba boma ye. Soki ba boma ki na ndako na ngai, ba ligaki ba kanga ngai na prison. D'abord, violation des domestiques. Il vient chez moi, au studio des amis de Weti, pour m'imposer, Moutouna Koyamba et Painangai. Et ça l'a gâté, mes chers amis. Mais si quoi, Nakotuna. Et ça n'est dit, Ngai, na plateau na bino. Ndeko na biso. Pour imposer Dino, pardon. Et ça n'est dit, Dino, na plateau na bino, na bandi pour imposer Dino, Bokoyamba Oyote. Ce que Boyambi Boye, na beti Dino. Ça ne se fait pas quand même. Mais nalobi c'est ce qui est arrivé. Nakopesa yo temps. Qu'est-ce que ça se fait? Papa na biso ami de Wechi nakopesa temps a biso to kataka moto te to lingaka to yoka moto ozana temps ebele okoloba. Ngai nalobi ke yo olobi na makambo na yo otumboli ami de Wechi, otumboli Stella, otumboli bandeko misusu wana na banzi tokoloba na komeka pe komeka kotalisa yo bandeko yo ba combattant ba Stella nyosu tu oyo babandaki na kati na ba radio périphérique oyo biso oyo lelo pona kosimba micro ke ba filmer bino bolakisa image yango nde ezali kolakisa bozabe international koleka ba media mususu. Qu'est-ce que cela signifie cette phrase? Papa, la ligne tout na yo na no question moko avant na continuer. Oza journaliste ou bien oza journaliste était? Nalobi ngai oza na question na no réponse ngai. Ngai na plateau na bino, oza journaliste. Na linga ki na loba boye. Stella oza journaliste. Biso ba journaliste, ceux qui ont journaliste moko tozala ka solidaire. Même na radio na bino. Soki mutu mosusu neti mutu ya Kanambe aye kobeta journaliste na bino les amis de Weta kozala solidaire. Cela signifie cette phrase. Donc nous sommes solidaires, nous les journalistes. Ceux qui ont bêti même journaliste à radio na bino, Kanambe aye avec journaliste à radio na bino, les amis de Weta kozala solidaire. Yango na lobaki. Ceux qui ont touché Stella en tant que journaliste, tous les journalistes seront solidaires. Comprendre phrase yango. Merci tozwa ndeko na biso zala na nzela ya singa ozwa motuna na otoleki epa ya Roger Kachama. Ici, na correspondre bino 1 à 1. Oui, Roger Kachama topesio maloba pe motuna na epa les amis de Wechi. Merci DSV ngana otuna yeboyi. Pourquoi awa na poto avandisi ba journaliste nyonso pour na agression na ye soi-disant agression na ye. Avandisi ba journaliste nyonso tout pour balobela makamu na ye. Mais tout le monde nulle part na ba vidéo avant ici ba journaliste pour balobela makambo oyo
ya gouvernement na bango oyo sala na Congo kuna ya babi balukuna ndenge bauti ko papaye ba machette kuna. Wana eza première question. Deuxième question, ay megana nous ko expliquer na biso parce que azali journaliste ya diaspora, donc tous les journalistes à diaspora bazali déconsidéré na kini kuna na ba service à renseignement, mais yene nazana libre circulation na mboka wana ya Congo et pas une paille azo sala be mission pe azongi po après ça biso raison te que les au gouvernement ya za ina gouvernement na autorité belge parce que ce qui Kabila lobi a retenir rien, mais eloko nini sali que yé azo circuler librement en posant des questions na kolata ba veste ya koto ya tous les deux tendances soit disant o azo jouer dans rôle ya nini ya o yemoga mibenga avocat du diable. Mais azana liberté, azana libre circulation na mboka wana, puis azongia wa calme, azu ata interpellation de mon côté, na ba service donc ya renseignement izana mboka wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Heureusement ngai moko Cyprien weti avocat du diable na to répondre bino, na kopesa bino éclaircissement ya makambo nyonso bolobi. Au moment où on a arrêté Babi, téléphoné à Henri Moke, totali déjà émission. Tozui Babi Moko a expliqué tout au téléphone, toti déjà la site à les amis de Witch. Première réaction à Wuhan, normal. Maintenant, il faut le temps, il y a réunir tous les journalistes, tout ça l'a communiqué. Même les jours Babeta Kingai, communiqué au Bima dimanche. Babeta Kingai vendredi. Il fallait le temps pour réunir samedi, le temps pour rédiger. Première question, Yangoana pour réagir déjà. Et on a condamné. Deuxième question, mes chers amis, je vais vous expliquer. Pour la ligne d'abord les amis de Wechi. Je vais commencer par là, les noms des amis de Wechi. Pour la ligne Ngai Moko Wechi, association Nangai les amis de Wechi. Origine les amis de Wechi est bandit vers les années 40. Lorsque mon père, qui est Wechi, Azalaki na Kindu Manyema, a fini ses écoles primaires, école secondaire, Azalaki na Manyema te, accueilli Kalemi na Katanga, côté la école secondaire. Et là, il a été aidé, la Batouko et la famille n'a été. A fini sa classe, à Bali Mernangai, qui est 15 Académie, il y a Moutia Manyema. Après, il nous disait toujours, mes chers amis, Azala qui évoluait, si vous êtes bien, c'est parce que les autres m'ont aidé. Et durant toute sa vie, aider aussi les autres. Et voulait créer une structure pour pouvoir prendre les autres élèves en difficulté. Yango to créa qui les amis de Wechi to bandi ba œuvre sociale. Banda les autres comme la Kitabino ba œuvre sociale les amis de Wechi depuis 90, ça fait 20 ans. Merci, merci Papa Nabiso, les amis. C'est dans le cadre, il y a journalisme, je suis accrédité ici en Belgique. Quand le ministre belge voyage, il lance l'invitation à tous les journalistes agréés. Et puis, tous les voyages est supporté par chaque rédaction. N'est-ce que na bango, prime d'émission est à la kate, bafoute la ramuto hôtel T, na la laka et pas ya bande konangai. Donc je ne gagne rien. Même un euro ya Kanambe. Ça je le dis, même un euro ya Kabila, je n'ai jamais gagné. Ni la Belgique ne m'a jamais donné un euro. Ni Moutoumoussou. Jamais un euro, je vais maintenant vous prouver, vous me donnez l'occasion de vous prouver ça en vidéo, www.lesamisdewechi.be. Je vais vous prouver ma dignité, intégrité nangai et fierté à peuple congolais. Je ne suis pas un collabo, moi, Wechi. Je travaille pour le Congo. Je forme les gens pour le Congo. On ne doit pas me traiter comme un traître. Je prends beaucoup de risques. Quand je dénonce, il y a la fraude électorale au Burundi, il y a des Rwandais qui s'enrôlent. C'est risque qu'on peut me tuer. C'est pourquoi j'ai inventé le système avocat du diable. Donc,
Si je suis avec quelqu'un, je prends le rôle inverse. Et puis, quand je pars, c'est avec le ministre belge, on ne peut pas me toucher. Si on touche à un invité de la Belgique, c'est pourquoi je vais au Congo et je rentre et on ne me fait rien. Si je parle moi-même, au Congo, j'ai un problème avec la sécurité, on me confond toujours avec Wechi Amba du Congo indépendant, Yango Topesaki précision. Je vais vous montrer une image où Maman Olive me fait promener parce qu'il me confondait à Wechi Amba. Je n'ai jamais touché un héros, je travaille honnêtement. Moi, Wechi, ce que vous me traitez là, je ne suis pas d'accord. Il y a un homme incorrigible. Nous souffrons ici. Papa Nabiso. Tokende Malembe. Ngai moko cameraman, na filmaka na 3 caméras, biloko bomonaka. Moto okazalaka ya la simate. Ngai moko peut-être journaliste. Ngai moko je monte avec Aligna. Nous sommes à 2. Nous travaillons ici en Belgique avec une émission. C'est pas parce qu'à ce temps, on a vérité, et nous avons suspendu une émission. Je vais tout prouver. Mais traiter de la sorte, je ne suis pas d'accord. Mais je vais me demander qui est Wechi. Qu'est-ce que tu fais? N'a pas dans un studio et commencer à casser du sucre derrière moto. Je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça, vous allez libérer le Congo. Je dis non. Merci Papa Nabiso. Papa Nabiso. C'est l'occasion de parler. Olingi Bolimbisi ami de Wechi na banzi tokopesa yo maloba ndenge yo pesa bato maloba zela bakopesa yo maloba monike soki yo moko lobike oza journaliste. Je ne pense pas que non soko yambi mutu il faut abanda koloba plus que koleka yo mutoza ko modérer émission. Je ne suis pas d'accord. Alors, tokende na moi débat et kozala pe malamu. Alors, tokende na moi débat malembe, oui. Bisoto. Je rentre, ton frère, je rentre. Oui, merci Papa na bisoto ok na moi débat omoni bisoto tikelaka mututu azala na libre expression na ye. To mekana no koleka epa ndeko na bisoto. Libre expression pas injurier les gens gratuitement. Alors, c'est plus la libre expression. Bolimbis zala toujours zala oyoka motuna na yo tokokende malamu moni soko zali ko ganga boy ezali vraiment malamu mingi te tokopesa yo temps tokata pour les auditeurs, excusez-moi pour les auditeurs. Oui, ouais, merci Papa na biso bien na tolandi kulutu na biso Wechi vraiment makambo ya lobby vraiment epesi biso que aza trop monté mais nga na otula ka mituna na ngai mais a répondre nga na malembe na Congo ba journaliste baza kokufa ebele na Congo oyi akendaka wana ba journaliste baza kokufa ebele. Donc so to lobi Congo ko nyoso ya Congo Wechi ayebi yango. Bon, ba journaliste ba kufa ka wana eza lokola yepe Wechi soki ya kufi. Est-ce que Wechi asa sensibiliser ba Zakari bango nyoso ke to pesa embargo na ba oyo baza ko boma ba journaliste wana question ya liboso Wechi a répondre nanwa. Merci. Wechi alobi akendeki zela Papa na biso Charlie Kachila vraiment poser des questions na yo après Wechi va répondre. Bon, deuxième question na ngai Wechi alobi akendeki l'air ba bengi saki bango na Stade de France ezalaki asalaki abengi saki bato pona conférence bakutana bato ya PPRD na bato ya nini po bazwa solution na ndenge makambu. Entre temps ye avandi na poto ayebi température ya ba combattant ayebi température ya ba compatriotes congolais o baza nango moto baza nango. Est-ce que ye moko amonaki te ke kosangisa les deux côtés wana eza jibena wera te azali ko risquer? Est-ce que ayebaki te ke eza risque pour na eloko ndenge wana soko ayebaki ezalaki risque? Donc ako répondre biso na place wana de kaka yango wana comme ça to continuer les sous mais akitisa moi kanda. Ok mes chers amis, kanda esili toza bandeko kanda yaka et puis ekendeka nango et puis pour les auditeurs qui nous suivaient je vous présente toutes mes excuses. Je vais répondre clairement à toutes les questions. D'abord, pour la journaliste pour ma bango na Congo, il y a une association de journalistes au Congo. À chaque fois, Babomi journaliste va dénoncer.
Yango Boyebaka, parce qu'il y a déjà une association de journalistes au Congo, dont je ne suis pas président. Et puis il y a des journalistes en danger. Asbe Luana, Nazaki na président Nango. Ceux qui, je ne peux pas agir à leur place. Ça, c'est la question. Question, mon sous-sous, Touni, oh, il y a ça. Parce qu'il y a peu perdu dans les combattants. Mes chers amis, les combattants étaient libres de dire non, on ne participe pas à ce débat avec les gens du PPRD. C'est ce que les combattants devraient faire. Et puis, Bazomi na Bango. Pas venir dans Ndako ya Moutou, n'a pas participé, de Bino Bokosala Ango pété. Non, ça ne se fait pas. Faut qu'il y ait combattant Ango Wan. Nous avons aussi les droits. Mais avant, ils participaient aux émissions avec les autres. C'est dans ces contextes-là qu'on les avait invités. Et ceux qui vont aussi t'aimer, sur la Kitabino, combattants, ils ont participé à l'émission Nabiso. Les mêmes combattants à Rimouké, on avait organisé, on avait réuni les Hutus, les Tutsis, la bataille Kundabatouare, la opposition, la PPRD, la combattant, on avait organisé, les débats étaient passés. C'est dans ces contextes qu'on a invité les gens. C'est que les combattants devraient faire. Dire non, pour le moment, on ne doit pas collaborer avec les gens de PPRD, on n'assiste pas à ces débats. Et nous laisse faire notre émission. Nous interdire et puis venir nous interdire, c'est comme si Ngai n'a qu'à pas nayo, nanda konayo, na édition, les noms collés à foufouté, na boy collé à foufou, il faut l'amba l'osso, ou obliger moi si nayo à qui la cuisine, et ça la cassé. D'abord, c'est là qui violation à domicile. Nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça et lui imposer ce qu'il doit faire. Sur ces points, sur ces plans-là, attitude la bango, et puis ni na combat, on a vrai combattant et bino. Il faut, ceux qui combattent à ce niveau comme abbé, toyedisier, le kola papa, si vous kimbango alobaki, ndeko na yo, nde mutu oya yebisaka yo vérité. Mutu oya zo kote la yo, et si quand on a la vérité, te, ata ndeko na yo, te. C'est ce que j'ai condamné les combattants. Et parmi, maintenant, les combattants, nous avons dit combattants, le représentant porte-parole à Paris, il m'a téléphoné pour présenter les excuses. J'ai dit, c'est terminé. C'est ce qu'on a condamné. Maintenant, question Mosusu. Merci. Nabanzi Motuna Mosusu Oyo Ezali Nande Konabiso Azali Nanzere ya téléphone Tokopesa Imo Aloba. Allô? Oui, Mbote Ndeko DSV Eza JP. Oui, toza koyoka yo. Ozana Motuna na yo. Ok, namoni Ndeko Nabiso Oyo Yambi. Opesi opportunité pour agangela baleki na ye bana na ye na kati ya telefone lokola bazolanda ngo na nini na Kisasa lokola ya alobaki ke akolakisa banini amiskri na ye na ye boye papa nani soki papa wana soki weki soki nini yo otuni DSV soki yaza journaliste na yebite soki yo oza na diplôme ya journalisme na yebite Dada nazo ya papa nazo ya zala calme po koluka te ngai soki po yo zoloba wana soki nga nazaki penepene na yo telemi yo kolobela nga na miso te bon na ye boye papa yo olobi ke bato baye kodéranger yo ndenge yo ozalaki olingaki oprésente émission na yo na bato ya PPRD na bato ya sport bakombatant kaka le même combattant na batunaka yo basengaka yo babondeli yo balobi ke makambo yo présenté concernant discours ya Tshisekedi olakisa ngo en intégralité mpo na nini soki oza sincere mpo na nini otinda bilili yango te ilelo oyo obombaka bilili wana ezolakisa ke oza na tendance
Et là, qui, s'il te plaît, ça va poser, monsieur. C'est pas comme ça qu'on doit agir devant les gens. Tu n'es pas un donneur de leçons. Tu comprends? Hein? Non, arrête. Hein? Tu n'es pas un donneur de leçons aux gens. Chikoyo. Yo, ye. Bazo pour na bosembo nyonso. Ozo 7 ans. On a kolakisa nini? Hein? On a kolakisa nini? Bon, na yeboye. Lokola yo lakisi osopi pétrole okofuta pétrole. Nazo okene pona kosisa na lobi ke ndeno zawana okobeta mababriki na mutu. Soki seye okufa. Na tilisi place wana. Merci Iwana ezalaki maloba na ye. Merci et papa Nabiso Nabanzi motuna tochaki vraiment pambate olandiango malamute alobi batuna kiyo motuna olakisa biloko Nabanzi papa Nabiso JP soki ndeko na biso Charlie Kashilo olandi ndeko na bokebi nyoso to tomekana ko pesa oyo no la maloba. Oui, auti koloba ke soki ba pesa alobaka zaki na biloko moko il fallait a publier yango ya IDPS soki ya Tshisekedi donc a publier ki yango te donc o mususu wana lobi bon lokola yokite poto to kitisa température et loko kwa kolobaka yango wana abendani. Merci. Dalingi la répondre veye totia ki intégralité alandakate batu nyonso bayebi otuna ngando de crocodile commandant général ya Londres ya ba combattant totia ki yango nyonso du début à la fin. Donc, question. Totiaki nyoso. Soto ke la site na biso, oluki, okomona yango. Merci. Nabanzi Iwana ezalaki les amis de Wechi Yemoko. Vraiment, papa Zalana Kimia Pambate biso to katakate, to tika kamoto aloba. Nabanzi. Comment dit papa, hein? Papa. Oui. Papa, la ligne là terminée dans ma phrase. Hein? Oui. Je travaille beaucoup pour ce Congo. Sauf que la Kenekekin aller-retour la Zongaka, c'est parce que la Kenekena cadre et les journalistes internationaux belges. Bakosimba IPT. Na Kishasa, na Kolakisabino image moko pour vous montrer que Bazo Lukangai na Kinshasa. Sauf que la Kengai Moko, sans délégation à journaliste belge, peut-être na Kuzonga T. Et puis la ligne la Kisabino, parce que le président Wanda Ayaki Awa, c'était en 99, tout le monde nous maltraitait que Toli Mbongo ya président Wanda. Des interviews. Et tout le monde critiquait les amis de Witch. Bisotoloba qui ont fait ses paroles. Parce qu'il y a un télé. Il y a Koloba. C'était en 99, beaucoup tout le président Rwanda. Après l'interview en Rwanda, on est venu encore nous agresser comme d'habitude que Tolien Mbongo, tout ça va moubutiste. Je peux dire encore la interview, il y a Mobutu Zanga après que Mobutu. La 97, Musée a eu pouvoir topé ses paroles, a eu agresser Bisto. Bisto, les amis de Wessi topé sa parole, la Moussignoso. Bisto, les amis de Wessi, ça fait au moins 20 ans. Tout ça, la bouloyo, tout ça, va traiter. Tout ça, qui va traiter, dans l'heure, tout ça, dit Awati. Tout ça, dit Awati. C'est que nous voulons que le changement du Congo. Et notre boulot, les amis de Wessi, c'est vous apporter les informations. Comment on vous a apporté l'information que les Rwandais s'enrôlent et les Burundais au Congo, c'est à vous les politiciens et les combattants d'aller faire l'enquête. Notre boulot se limite là. Vous ne pouvez plus nous demander à nous d'aller faire l'enquête. Qu'est-ce que les combattants ont fait? La question Nangaï. Qu'est-ce que les combattants ont fait? IDPS, MLC ou INC? Fichier électoral. Baburundé Bazo ya Kotarolé. Batani Nini. Mais si vous apportez cette information, je risque même ma vie pour cette information. Qu'est-ce que les autres Bazo Sala? Qu'est-ce que les autres Bazo Sala? Et qu'est-ce que vous me reprocherez? C'est Kabila qui m'a payé l'argent pour aller faire ce reportage, pour venir vous donner ce reportage. Merci. Merci, Papa Nabiso Cyprien Wechi. Nazana motuna na kotuna pa mate bandeko bazale belé bako profiter batuna yo motuna nga motuna ya liboso na kotuna yo pona ngai
DSV pamba te biso to bombaka kombo te yo Cyprien Wechi ngai DSV motuna na ngai ezali na landi interview na yo esika oyo lobi esali nga pasi pe mawa nange ezali ndenge nini otalisi makambo oyo pe ezali kitoko na kati tokoki koloba ya mabe ezalaka kaka nyonso tute ya kitoko pe ezalaka olobi ke na mboka na yo esika oyo yaya na yo azali chef coutumier yo soki mutu moko atongi ekole to abongisi kuna yo kopesa ndingisa na mboka to na population oya mboka esika yaya na yo azali chef coutumier bako vote mutu wana motuna na ngezali oyebi bien que Etienne Tshisekedi azali na mbongo te ya ko sillonner tout le Congo pour asala ba propagande bien ba makambu na ye aza pe na finance te alors soki Hippolyte Kanambe ye atie mai atie école abongisi kuna donc yo okoyebisa batu nyonso tu ya village na bino ba vote ye lokola Tshisekedi azali na mbongo te wana motuna oyo esalaki ngai pasi etant que un Congolais etant que un journaliste oyo azali ko dévoiler ba secret ya mboka na ye mais alobi eloko ya bongo d'autre part na trouvaki lokola neti ole mbongo yango wana olingi ke o bimisa Kabila kitoko deuxième motuna na ngai ezali na kotuna yo na motuna na ngai eloko nini e agité yo mwana beti yo mbata yo oye olobi ke sikoyo na kobimisa na kobanda kotia ba film ya Joseph Kabila ba film wana Joseph Kabila okotia oya mabe oya salaka ou bien okotia oya malamu ba 5 chantier oya bimisi ba biloko oyo filmé mais ka ko répondre ba congolais baza koyoka yo. Merci beaucoup papa na moni lisolo na biso komi pour la première question soki mutu aye neti papa Tshisekedi aza na mbongo te aye na coulisse non mopesanga bavoi soki naleki na motongo ya bino école na hôpital bo arranger c'est dans ce sens ce n'est pas donner cache-cache abongo soki pe Hippolyte Kanambe aye dans les cache-cache ndenge yo lobi okondi maintenant là nous allons examiner nani aza na idée ya ko maintenir Congo le Congo ekokabwana te parce que notre souci ezalaka le Congo doit rester un individu. D'après yo sikoyo les amis de Wechi ozama yele vraiment motuna pe toza kolandaka oza très intelligente parce que otangi mingi vraiment moto ayebi yango alors ndenge olobi wana nani azali mayele nani akoki kotonga d'après yo depuis 10 ans au Bapesi. D'après moi. Oui, 10 ans au Bapesi, mon andeke. Au 10 ans au Bapesi. D'après mon expérience dernièrement, dans le reportage pour Landango, le papa Tshisekedi est très honnête. Ça, je vous dis sincèrement, je ne flatte rien et je ne demande rien, même pas un euro. Ce vieux-là est très honnête et logique à lui-même. Malheureusement, la communauté internationale de l'Ingakabatu a poété en Afrique pour Tokende Liboso. Pourquoi j'ai dit cela? Derrière moi, j'étais à Kinshasa. La salle d'enquête, la témoin, il y a eu des personnes basées dans le bureau. N'accueilli directement pour moi dans l'image tout. Et puis, il y avait ici, la ABC, dans l'interview, c'est ici. Nous, nous vendons. Le centre d'enrôlement, fraude des gens Salama. Mais vous avez un témoin été cité électoral, vous avez piqué. Alors, je suis surpris qu'il vient de m'apprendre, mais ici, dans les témoins partout. Si c'est comme ça, vraiment c'est malheureux. C'est là où j'ai vu que le vieux est honnête. S'il était politicien, il allait répondre non, au lieu que dans le centre Moko, dans le centre Mosusu, et ne pas dire ce que Batounaye va être. Et là, j'ai trouvé que le vieux est honnête. Et je l'ai suivi déjà depuis 2000. Il n'a jamais changé.
je vais sortir les archives nangai. Maintenant, deuxième question, na lobaki, na kopesa embargo 3 jours na combattant et nanko na kotia biloko ya Kabila. Phrase wana ezalaki parabole pour la paix à combattant. C'est-à-dire combattant eloko bozo sala la campagne à Kabila indirectement. Vous tapez les gens, oh, peut-être que vous Kabila té. Batuneti, la kota la comboté. Vous tapez, bawera, badivisier, batuana, la simana bango, batana batuebele. Au moins, il dit que les Congolais sont disaka, na sentiment. Pourquoi il y a Koloba? Parce que vous bêtez n'aïe, mais tu vas bêtez n'aïe, ouais, si, famille n'aïe, lobby, pour les gens, vous bêtez, n'aïe, pour que voter Kabila n'anko. Tout là qui va combattre, va voter la biso, rien. Tout voter, qui sont Congolais sont disaka boye. Même si vous êtes contre Kabila, et ce que les combattants sont en train de faire, va faire la campagne électorale indirectement à Kabila. C'est pourquoi dans le bas qui l'a voté en Anko, pour vous montrer que vous avez été. Kabila Wan, Joseph Kabila T, l'aura désiré, Moudé l'aura désiré Kabila. Je n'ai pas dit Joseph Kabila. Mais la voté à Biloko ya Kabila, Moudé l'aura désiré Kabila, arrivé naïe à Bruxelles na 78, Ngaï na Zalaki Wan. Il y a 98. Arrivé naïe, il y a Awa na Bruxelles na 98. Ngaï na Yambaki, il y a na caméra ya Cyprien Wessi. La filmaki tout, yango na lobaki, na kotia biloko ya Kabila nanko, pour nate ya bino. Motika kuakize batu injustement, bonjour faire la campagne ya Kabila. Biso ba Congolais, toi jisaka bongo. Pour la mini baye kobeta ngai epai na ngai, ba imposer ngai, si c'est comme ça, je vote pour Kabila, pour na finir ba combattant. Motika eloko wana, peut-être, pour continuer na raisonnement. Merci, Iwana Ezalaki, vraiment, ba réponse naye. Alobaki po apinir ba combattant, mais ezali ba combattant ya Europe nyos touté, ezalaki ndenge baloba muyaka moko afingisi ba pas finir, vous montrez ce qui peut arriver. Ouais, alors parce que arrive mo ka uti koleka ipa nangai. Merci merci. C'était pour prévenir, non pas pour finir. OK. Je fais comme si Nathalie finition la roquette de Kabila, on est amusé pour la Théabino. Ce n'est pas pour vous finir. Parce qu'Henri Monk vient de passer chez moi. Il est un combattant ici à Bruxelles. Merci, Papa Nabiso, Cyprien Wechi, Zala Nanzela Singa, Tozona Ndekomoko, Aza, Nanzela Singa, Papa Nabiso Mandama, Wande, Tolekina Dompei, To Pesa Bango, Maloba, Nde Bakoeba Kotuna Yo, Mituna. Papa Nabiso, Mandama, Watopesio Maloba. Allô, bonsoir Nanga. Ya solo Cyprien Wechi soki ozali na phone ezali ya portable ya fixe okoki kopesa nga na nkuku na kobenga yo ozala en direct. Ya fixe eza 00 zela bolimbisi zela nano totia moi musique kuna mpamba te toyeba kopesa tukozwa numéro ya téléphone. Manza joli konzi écoutez ça. Yoko sala iboye tonto premier nakomi kobanga nakomi komilela modimbu pasi nanga ebandi na moto ekiti na motema yokelanga gradien spécial mokolo mosusu olingaki oteka ngai lokola taba nawenza basenegale José Musumba yaki koyebisa ngai Chantal ozali kolala kuna zando ebandi ye Tito et Poula, Lomas Michel Oukadien Elingaki esalembaka si etangamaki te Nzambe wa bolingo alingaka nga Ngape na motema moko nalingaka yo Kasi talisa nzela moko potika lokoso akolinga Lolenge ya mwasi nini yokopesa motema oyo ya yo Olingi na kufa epona yo Jean-Claude Tchétchénie Tom de Lille Makambo viki alanga kolobaka na kombo na ngai Koine jipe maketo koinelaka yo na kombo na ngai Kososola jojo moya kososolaka yo na kombo na ngai Nyoso wana
libala bokofuta Gandamides à Londres Alwa Bouya Martin Ahanga Negine Gisha yo angai toto kundimbu bolingo nasanga yo nakoka mazambe asala yo oyinaka basi boye nakoka mazambe asala yo oyinanga boye Salon Lacoste alobi nanga ye okoma marie nakozela nsetre mira toseba ebeta yaka ezanga yamobali nanga Roger Kikumbidi Lomas Jean-Jacques Moutouale bolingo nasanga yo Adi Londole nakoka mazambe asala yo oyinaka basi nakoka mazambe asala yo oyinaka alobi nanga ye okoma marie nakozela isu koko loseba ebeta yaka ezanga yamobali nanga Nokodijo Mosungi Osunga te Sunga Sunga Guy Bablito Et pour ma fanfan Roger Kebi Michel Manzila Yoka Kanimbu Yamba Prof W